Tomina Sani, Nami Kitsaka, qui est Longolanga Hans. Voilà, bah, pardon, bah, Sengi, et ça sur base, il y a moto et zone. Tomber à Makambo, Balukaki. Pour moi, équipé Koto, bah, ozong, c'est pena, les Kalanae, bando, zong, ça va plan. Donc, ozomona, que matière, bango, bah, pesa biso. Biso to na ça qui est to suka matière wana te biso so pesa biso matière yeba to ko développer to ko kotisa ba famille matière comment ka développer comme chaîne ezala que rare monene. C'est de trop. C'est de trop, il est. Parce que banyo tout bolé les lotés donc c'est de trop. Il fallait que Kalunga réagir pendant bongo. Après ça OK na justice va interdire atanga komba Kalunga en 20 le baboza na scène bo tourner autangi Kalunga mais ka pamba bo tanga kombo na yaki no funda aza libre ya ozo ba décision mais sinon ba pardon na bango mbale puis est différent. Et ndé monté. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, Mbote Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Bienvenue dans votre émission Le Code de bonne conduite. Oizaka présenté par moi, votre frère Tadingala. Pardon, les soucis toujours de vous informer. Monsala Ezo Benga, Ezo Koba. Nous continuons toujours Kosala Monsala Nabiso depuis Kinshasa. Nous voici. Tozongi Lisusu Awa na Sije Oyo. Il y a Neko Nabiso Hans Luzolo, Maman Nabiso Epela, Maman Nabiso Kalunga. Et puis pourquoi pas frère Nabiso Mike la Duchesse Oyo. Et Zupena, presque une semaine Nandambu. Il y a actualité au Batubazo Koloba, nuit et jour. Mais nous savons tous que le pardon est une puissance qui libère. Le pardon et Fongolaka porte Kangama qui le pardon est comme Sakamoto totalement libre sur le plan spirituel. Mais pourquoi le pardon? Il y a président Hans Luzolopé, le pardon, il y a président Mike la Duchesse et comme Lokola Licho. Beaucoup de personnes bazoko interprété na marque Nabango, mais la question reste à savoir, il fallait basa la nini, il fallait balobanine à part Obango Balobaki. Je suis avec Sarah Tola na plateau au Bandeko Balandia Top Media, Bandeko Balandia, il y a Sarah Tola télévision, poto lukamwe to ça la émission Oyo ensemble. Merci bon des livres, ceux qui tolo balangage moko Oko Fongola Biso pour que Nalukamwe na pesa Sarah Tola Maloba. Voilà, merci, c'est comme ça que je disais tantôt avec bon des livres. Merci à papa Jean-Pascal Leka, mon panzi à maman Bijoun Ketani. Merci beaucoup mon papa. Chapeau faux Ezala Kolongwa, papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup, un grand merci à papa Noema Vakalanzinga, maman Deborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary, maman Zozo, la femme de papa Noema Vakalanzinga, chapeau Izongi. Siko Sarah Tola.
nakanisi bon des livres fongoli déjà Sarato là. Je dis un grand merci à Papa Diego Milito. Merci Papa Diego pour notre assistance na yo parce que yo so dans plateau hein, émission de les kandenge moussous. Donc présence na yo là vraiment moutou. Un grand merci aussi à Fifi Wechi. Hein. Merci beaucoup TK 09 l'international nous ambazala na yo maman Yvette Mbangu na pesi yombote Sarato là. Bonjour. Bonjour, t'as dit. Bonne santé. Oui, ça va très bien. Bonjour, Pena Banderonion, de partout. Ok. Bonjour, on a ma meilleur fan du monde, pas fan Nanga. Et puis, bonjour, on a ma Batunios, abonné à Top Media Télévision. Ok. Bambote na Binonios Biskozali, Bambote na Papa Diego Milito. L'homme, c'est l'homme en cœur. Ah, l'homme, c'est l'autre en cœur. Ça fait plaisir, hein, quand tu dis l'homme, c'est l'autre en cœur, ça... Aza a cœur, non? Na tout niyo mutolo. T'es aza a cœur à ben sensé. Sarah, c'était facile de répondre T'es seulement... un peu en nanga kominoka kalunga. Mikolo toromo travailler kalunga, mame pela. Kalunga, mame pela. Président Bébé, Maman Nathalie, je n'ai rien dit. Merci beaucoup, Sarah. Aujourd'hui, nous avons besoin de tout ça, la analyse, pardon, il y a des conabiso. Ah, pardon. Pardon, exact. Méchant, 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 méchant. Méchant, 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 méchant. Bato ba live. Bato ba live. Ba chroniqueuse. Bino bato bolukaka ba matière. Matière ango na pesi bino. Mais la première question, Nazo Lingana Tunayo Sarah, on a besoin de comprendre. Le pardon qu'a demandé le président Mike, la duchesse, n'a pardon Oyo, le président Hans Luzolo à Sengi. Oh, tu n'as pas question bien entendu, non, c'est pas la tango. Benga ba on a ba combo. Non, 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 non. Tu peux pas m'obliger que ngana benga bango. Non, non, non. Sarah, attendez. Nazotika yo Sarah Tola. C'est comme ça que moi je disais. Ezali par rapport nanga, par rapport à éducation nanga, par rapport à ligne de conduite, na cahier de charge, il y a émission nanga. Sarah, naza besoin na tuna lelo. Te, comment va présidente? Yo zali influenceuse. Sarah, Zala concentré. Ozo lukanini. Non, t'as ma plastique au latte. Oh. Sarah yoso ye awa olati ma papa nga na zipa yo. Te zipanga te tu ko exposer nga. Na zipaka yo. À l'exposition de yo oyebi combien de fois yo sali. À l'exposition de yo oyebi combien de fois yo sali. Ya bazwa ki na makolo kala. Zela. Est-ce que yo oyebi combien de fois yo sala émission awa sans ma papa au pena ba makolo ngulu. Combien de fois awa na plateau? Na utaki template. Combien de fois? Kasi na utaki template. Yo yo kano liso na ngate ki na sa émission makolongolo. Je m'en fous, je suis pas là-bas. Là c'est pour les insensés, pour des personnes sans morale. Les immatures. Donc personnellement je peux pas me mettre dans des sujets où ça natinati alors c'est pas que méchant. Question solo baki da méchant Sarah. Oh là. Batu boluka ki matière ango. C'est fait la phrase en français dans TikTok. Ton impression d'abord par rapport à pardon mais balé il y a bande konabiso et ezali na noni. Bon, selon moi pardon ana eza parce que bazui appuie mon côté, il y a bateau ba soutenir bango. C'est tout le monde oza contre bango. Parce que so lundi instant wazaro loba bateau ba matière yango. So landi ans bien ayebai ke bato ba rozwa matière toko s'acharner na mame pela hein toko s'acharner pe na kalunga. Déjà matière a bien o ansa mona yo pesa biso ninga zo loba ke mame pela za lesbienne yem tabe bisa bata théâtre à sala boy déjà ayebi ke loko ana tonga to sani totombola to mame pela na makambo na te ya ebe ke toko tombola yango. OK. Et à sa grande surprise il tournait les mal. Azana choite 48 heures et bon wanina pardon. Au lieu de méchant et commis pardon. Donc voilà. Alors côté on a bisopé la duchesse. Mike a comédien. Mike a sali rôle mon nene na affaire
oyebi tout se paye ici bas Mike pendo oyebi ans ba futi si yo makambo sala héritier makambo sala Mike Kalambai ba futi si yango ba futi si na ndenge nini parce que azwa ki soutien ya frère na ye akwaki kotika ete akwaki kotika ete wana za soutien te oui pona nga soutien ezaki soutien te apelis mutape batu tu basilika na émission au Mike Kasala oui ezala dirigé par Ans toka voir Ans na kati ya oyebise abimana nanyo asala ba sala boy alors batu basilika wana ngaso nazwa courage osala émission ya sujet wana eza Jonathan la Mike on comprendre donc pardon na ye na pardon ya pardon Ans na pardon Mike eza ba pardon forcé. Voilà, et ça, bah pardon forcé na sens nini. Ndenge baye ko senga pardon selon toi. Ezali par rapport ya babazui appui tenenge utuko loba ou bien batu o basatanda ki ke ba pesa bango main forte ba pesi bango te ou bien ils ont venu demander le pardon parce que ils ont été insultés na degré moko impossible ou bien encore à la fin ils ont évité le pire. Et bima o bango ba satanda ki nangote. Premièrement, pardon o basengi eza retour ya makambo ndenge komeleli. OK. Oyebi ke epela ya kina masolo ya makala de. Ayaki na masolo ba pota na genou na mabiata. Donc ozomona ke le pur ebande ko ya. Moi si na ya kota kinga na ebisaka. Na lobaka wati. Moi c'est à côté dans bakina belle famille kokota tala lelo na ko apprendre que il parie bakanga ansindoki na belle famille batine ngana ba lien na ba lien na ba preuve belle famille linga kete bakanga endoki parie ozo comprendre donc atalisko ba pire wana ezoya kante batu ba soutenir ye mais batu ba proyete ba pesi mu Congo atalisko pire ezoya sujet dossier comme kota na internet tomina sani na mikitsaka ke longolanga ans voilà ba pardon ba sengi eza sur base ya moto ezo ba retomber ya makambo balukaki pour moi équiper koto ba ozongise pe na kala na ebando ozongisa ba plan donc ozomona ke matière bango ba pesa biso to na ebisa ke to suka matière wana te biso so pesa biso matière yeba to ko développer tokokotisa ba famille matière ekomaka développer comme chaîne ezala ke erreur munene ya koloba matière na sujet ya mwana na oyo mokoza conscient ke bino batu botombola mama Kalunga ya koloba ke ba youtubers na pesi bino matière eleye. Et puis yango pe na monaki mama Kalunga le jour ya anniversaire na ye alobi moto aki mate moto a changé langage te tozalaka awa mais t'as dit nata normal est-ce que dans vie yo kokobundana nation mobimba non c'est pas facile c'est pas facile c'est pas moi c'est sa nation moi c'est sa nation mobimba kobundana moi c'est okukate moi c'est abota mobile abota ngate moi c'est abota président abota batunion tout mutabima na moi si siko yo moi c'est ndengo wana o nzamba tchae ba don ba capacité nyons tout ba pouvoir apesa na moi si yo kokoswana na moi si okukate malamu kuto swana biso na biso ndeto mesana même mobile ko swana na moi c'est ça passe. Et puis les hommes, voir des hommes mariés, vous avez des femmes à la maison. Obo mataraliko na bango, mais vous insultez les femmes. C'est pas normal. Moi il y a une question à poser qui lorsque je vais pas entrer dans des histoires, il y a un couple à Batou. Mais aujourd'hui, comme on a maman et Pela aussi, c'est une maman, je pense que Yonanga Kutuda Benga Ibiso Awa. Pour tout ça, ils cesser les faits par rapport à Kocha, Balenase, Moto Koufa. Pour vous, pensez-vous que cette dame-là a Azali un niveau, il y a conscience, maturité élevée, c'est que les gens pouvaient y croire? Sarato là. Mais nani maman Epela aza maman moko aza na ba maîtrise parce que aye bébélé. Ce qui biso bateau tozara na ba commandé te to bébélé. Bongo bango mo bat bana kati. Mais jusque là lobino elo te. Mais au moins abandai ko répondre ou ko répondre. Tant ba seke makamba ba kiv.
azaki obligé à répondre ango parce que maramba diamba azaki obligé à répondre ango je comprends mais azaki vraiment na ba maîtrise parce que tout ça la ngana yo émission asuka après qu'on répondre à sengela bango pardon que baza bana po biso ba mama toza photo za motema monene mwana atabungi nzela ta sali mabe obwaka eta zaka mwana po biso nde tobota bino alors tout le moyen to soit place moko ya pardon to limbisa bango wana ezaki avant kutu bango basenga pardon ça montre que mama epela zaki na maturité et puis kalunga nde aza somo mais moi j'apprends qu'elle est déterminée à changer. Non mais pour un dossier à parquet en tout cas en samba na kalunga nde tozoyoka nde pe tozo ba message na ba téléphone nde pe ba songi na bino ba comédie ba otindela biso ba info donc basamba kaka toutefois basamba kaka aki no sengele lata pardon na justice parce que ce n'est pas la première fois à sala kango a sengi pardon et communauté habitude on dirait comme cop à 11 parce que on dirait à vivre na buzz tala kola muka eli biso photo à maman wa nani comment on est la reine Elisabeth. Il y a la cas derrière l'actualité. Avec que Reine Elisabeth a eu tout fait actualité, abattre ma canne à actualité. Non, mon frère, je suis en Europe. Créer tala ba chaîne à Libanda, nga tala trop chaîne à Libanda. Tala ba chaîne à Libanda, tala ba grand humoriste. Inspire-toi, fais quelque chose de bien. Torobete lo kama beaucoup. Que koyaka na babuzo baboye, tani ngo fingisi moi sinon. Isuki wana te. Moi, je suis bengisaka on a poto mutaliboso. Nous voyons comment il y a internet. Na uzo la nango na masolo ya Jonas hein. Natinga so benga le kapana ngana boya na ngati. Pour il y a déjà internet. Nenga bengisaka ye nenge pasala ye awanga na mona. Ce sont des choses oh ekoka ko bimate mais ebimi po yo pesa biso matière méchant. Voilà les retombées. Soit disant bakanga epe sundoki. Donc tout ça et bimi na sujet à base oh yo luka ki olatisa mama kalunga na epela ibaluke lui tourner le mal ce que zongeli famille na comme lourd et comme charge ako ko memangote donc ezaba pardon oyo choisate il faut na senga pardon. Pensez-vous que ça va finir comme ça après l'ère pardon? Je ne pense pas parce que matière ici côté internet, mais internet va tika bongote. Le bac est baba qui la psata mutakala mo boywane longolango. Mais comment vous souhaitez le mutakala moto? Yango rane longola et longola ba actualité. Boyo ebite ndeko na biso na mwasi azarape poka e mususu akomi na mobile mo oya olinga mingi sino tanga bwa kama bele ne po elongola actualité mutune ansi. Auta bwa kama bele ne kala mingi tazo ningi sango bwina mbetu na ebite. Le mwasi mobiba ba ebi nzoto ne banda na sukiti na linzaka mutalala otema ebi de nzoto no. Ça sert à rien. Mais déjà comme le cas ya échantillon mais spécial déménagement pe ko longolango ozomona te zaka te longolité basengi pardon ba koki assumer te yobi mafinga ngana zwa mafinga Diego azwa yobi mafinga bana nga bazwa na internet yo surtout na sujet niki mais na bande ko assumer na assumati na suka monike bo sopi bino mibali bokoki ko asimete boko mosenga ba para na lapi mais pardon à bango mbale et à moi jar. Mais déjà voir le président Mike la duchesse na moni lobby même matin na ba live na ye akani na ba commentaire après apparemment les gens vont continuer ko finga ko attaquer bango c'est comme si les gens veulent assez que ba comme maintenant tina suka baluka moyen baye ba vérité o ezalaka entre le président Hans Lozolona maman Kalunga et loko donc parce que ce n'est pas la première souvent fois. Les exemples même dans des vidéos il y a présent ezalaka komba Kalunga c'est parce que alingaka ye mingi ou bien azali ndeko na ya mwasi oye a respectaka trop asimba Kalunga ayebi ke Kalunga aza icône aomeka pasi la te possible ça ça bango ba jewana te. Est-ce que Kalunga ça aomeka yoka pete aomeka pe pas belle vie te pour belle vie pas ça ça bango ba je pas Kalunga parce que que Kalunga de 1 à femme mariée Kalunga de 2 à répondre été à s'attendre quitter que Kalunga onyata ba plan wana nyata ki mais ce que autant Kalunga reproduire ka oyo bimisaki
mona ngoka normal ya lokanga mutu mo boy na finga ye na kala lobi na moni pas les cas finginga ya enti ese na fona luka moyena ba no funda mutu wana to koma na ba problème susté nga na loba de ki mutu to zakane de na ba problème na finga ka na senga ka pardon c'est que pardon ne contraté yango ye pa ya zongisi mais ans alinga ki akomisa ngo buzz lokaza ina besoin base babanda ki ngo de ana mwana na ye babandi na école Kalunga bakomi na o photocopie et ki base babanda ye na mwana ye tango yeux en plaire te ba moni Kalunga reproduire ba propos na bango anga sala ngo problème a clouer Kalunga na epela non mais Kalunga kene kana justice ba to yeba puis j'ai l'impression que maman Kalunga a monaki que c'est de trop il est parce que bandi tout bolé les loté donc c'est de trop il fallait que Kalunga réagir pena bongo après sera na justice va interdire atanga komba Kalunga en 20 lo baboza na scène bo tourner otangi Kalunga mais ka pamba bo tanga kombo na yaki no funda aza libre ya ozo ba décision mais sinon ba pardon na bango mbale puis est différent et ndé monté so otali pardon ya Mike eza na comédie et puis il y a un triangle c'est triangulaire et on veut nazo comprendre donc jusque là j'essaie un peu de voir na lapi modèle bo finginga na fingi Mike et puis azo seka na c'est Mike émission au moins on a que ça triangle pendant que isocèle on va tellement par rapport hein ba bête ba triangle ma casse à comprendre on peut-être na suka câble est-ce que les gens peuvent encore faire confiance dans bande konabsomi balana surtout bande konabango ya comédien? C'est difficile hein. C'est difficile ta Dieu confiance à Lucas Singa. Sora katana tatu bambio mona awe laksaka que non Singa we katana ka babambi donc confiance à Lucas Singa donc c'est katani. Désolé. Voilà, merci Saratola. Le dernier mot, un message important par rapport à ce sujet, parce que nous voulons assez qu'il ait la paix. N'a pas couple parce que Ezala président 11, président Mike, Bazali, marié, maman Kalunga marié, maman épée la paix, je vois tout le monde qui Jonaye, chérie, nani comment maman et chérie non chérie non tout le monde équipé donc ce qui veut dire que bango nyonso baba marié baza accompagné bango nyonso baza en couple donc en couple alors nous allons demander à ce qu'il ait la paix le dernier mot juste pour tout le monde to kabona yonanga en tout cas dernier mot nanga na olinga plus batu ba retenir eloro moko OK na vie on dirait biso zo ba signification à BST na mbite so libanda mboka pe bezi ala kande biso sala rabo bezi et comitina na vie na yo privé comme même on a bezi ke beaucoup falloir lui définir olo balikamba solo penda ke obelo kufa me batu ba moyen bandi me ate po o lui définir sa sala ya bezi comédien lui définir sa bezi tia kufa batu bandimate azobela batu bandimate ba tellement waza makamuna ye asala nega bon il fallait katika na professionnalisme à part vie anda kupeza la vie anda kusko amemi comédie wana tina vie normale a comme obela batu bandimate lui définir sa kufa buzz tozoye ba signification na ngote tozoye ba conseil la buzz te boye ba ko différencier vie privée na buzz bazwaka vie privée basalela kango buzz te nakosa buzz jamais na mbalanga ata to luka 600 ndeni to sa buzz te nakoki jamais tant beaucoup ti na monde a buzz bon moi nteke mukobo sa likamo ba solo na ondima bon ndima bino te ba couple mo ya ba beziste non tout tika na base professionnellement base par exemple moi et toi on peut le faire batala boitadi lobi nango kuna awasa l'émission méchant Sarato la tchaki tivanda na expliquer aux 4 vérités bando bandaki pour lobi 4 vérités ngote monsieur Sili batali Sarata dia za mabe après demain ba moni sunga na plateau to bandi ngo lisusu vous comprendre tu vas comprendre que t'as dit na Sarah basalaki buzz. Voilà. Et puis aussi, j'ajoute quelque chose. Buzz nyonso ezalaka na objectif et puis souvent et annoncaka quelque chose. Tika na ebiso.
Sotali base ya nani o ba famille o ba Kardashian Kim. Kim azaki so ba sali base mona mobile na e après quelques jours ba misi Marc. Ba moni bango ensemble ba bandi côté cap et puis cher ba te ki bazoli ngombongo. Quand tu fais tango ça la base au s'attendra na nini pour base zaka elobina t'a dit base il fait elle toujours accompagner de quelque chose et puis voilà. Tango ça la base na kombo Kalunga tu t'attendais de quoi? Pour accompagner Nini, baise avec ta propre fille, pose à Nini. Ce n'est pas normal. Boye bako sala, boze ala quand même ba professionnel. Sala buzz na musala na yo. Ngana ko benga par exemple, na ko benga ta Gloria. Ah Gloria, to travailler base mo ngana ningina non, c'est un sous-marque nanga to na date tel na bandoteka to na salelo au mo na ngi to annoncer base mo ngana yo. Ah OK, to annoncer base. OK, d'accord. Ba Gloria bandinga pe ko to na bandi. Ah batukoto bakengambo o esoli pe na mona mai na lingi base ngo eza un avantage nanga parce que no bimise loko. Mais base nyonso toujours ezala bongo. Siko base on dirait biso comme un canet boy. Tolali tolamuki ba cheli biso déménagement. Si ezana na habité. Bon, je sais pas. Wane ça le quoi vie privée ozoye baté donc mutazo ça la buzz même na vie privée na ye. Buzz na grossesse, buzz na bana. Ça n'a pas de sens. Soyons professionnels s'il vous plaît bande konanga mes collègues. Buzz oui, on peut faire du buzz partout. Toko ça la buzz partout parce que y a cop na biso. Mais yeba kokabola famille, vie privée na buzz. Merci beaucoup Sarah. Merci Tadi. Ah wande to kabwani bande ko balandi to kutani mbala sima pour la émission ya Sika. Vraiment comprenez, toza vraiment épuisé ndé toza boui depuis 6 heures toza debout. Depuis 6 heures, il est quelle heure? Donc ce que tu montré vous allez voir qu'il est 17h51. Donc bientôt c'est 18h. Toza kaka ya hotelement. Même avec naba ma papa kande to lata ki to kei to zongi donc nous sommes très fatigués, mais notre travail est obligé de faire photo salango. Juste c'est pour vous servir, juste pour vous amener Babiloko Oyo Yamalamu. Mes frères et sœurs, comme d'habitude, au tirer les sons Nini, na émission Autosali. Il y a 20 minutes, 25 minutes avec ma consoeur Saratola. La vie est salémine à la surprise de Bélé. La vie est un recueil de plusieurs volumes. C'est mon papa qui me disait ça toujours. Dans la vie, il faut respecter le principe et le règle et la vie. Dans la vie, si vous avez 4 amis, vous avez 4 problèmes. Autant d'amis oyo kozala, c'est autant de problèmes oyo kozala na yango. Langue na biso to tourna yango plusieurs fois avant de poser toujours ba acte moko boye. Sinon, ezo ko attraper biso ezo zwa biso et des fois ça nous rend ridicule. Et à la fin, je dis heureusement le ridicule ne tue pas. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais restons dans la ligne de conduite. Aujourd'hui, nous apprenons des choses qui sont tellement sérieuses et graves pour nos frères Nabiso Hans Lozoro. Ou peut-être Moussoussou, ils appellent au Kouta, à Yebina Yangote, à Sala Angopete, mais parce que il faut qu'à Mokilier Loba, on vient pour coller et le comment. Merci beaucoup.